La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Toyebisaki bino awa matière eza te eza ya koyinda bandeko nanga bozelaki o mwasi ya papa Alain aloba o mama Cécile aloba yeyo siko awa mama Cécile Bilonda en personne yeyo awa alingi aloba kaka ndenge ezalaka matière eza te bakolo matière bakangi matière na bango Jean prêtre mère yeyo nantika bino bolanda histoire complet ndenge ezalaka oh papa la ko voyager otika bana oh kutu ndenga ke Canada bongo ako voyager na lelo te kutu libala ngo ya distance kutu boye oh atonga ki Diane oh asala ki boye en tout cas restez là jusqu'à la fin. Tikala penati na suka Olanda madame son épouse Olanda ndenge ako expliquer ye moko est-ce a déclaré ki bana ya papa Alain bakende to boyo kamuna munoko ya ye moko mama Cécile Bilonda veut dire yazara na ye gentil gentillesse nde elalara epana ye. Alors on appelle simbote na bandeko bolandara biso. Bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV kandina lobara bonjour bonsoir yango et dépendra na ero kolanda biso dona ero kolanda biso ndoro ye bokozwa bonjour tope okozwa bonsoir so les ambalano ya liboso okoti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner bo excusez au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzamba lola a pambola bino. Famille Bota, maman na biso déjà azobua ka filme ya sika. Boyebi karandenge to sala donc to zalawana e bele kaka ndenge to sala ka famille Bota toujours filme oyo to leka vraiment ezaki filme mo kitoko pona biso alors to zalawana to partager to soutenir maman karandenge to soutenir ki ye no filme oyo euti ko leka. En tout cas mes salutations à maman na ngai princesse Allegri ya mama Yvonne nzamba lola pambola isiko zali mama ni mama mama ya motema munene Madeleine Keita de mon cœur des gros bisous esika o zali. Alors noti ke la bino tolanda sikoyo histoire oyo tolanda madame son épouse madame Mabana karandenge ezalaka Cécile Bilonda moi c'est taille tolanda Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Papa va bien. Papa très bien. Comment tu es toujours en ligne? Disons quand on fait la demande, ça prend du temps. Ok. Ça prend le temps que ça peut prendre. Une année? Il faut qu'on appelle 6 mois. On appelle 12. Il faut qu'on mette 18 mois. Il faut ça mélanger déjà 6 mois et 12 mois. Bon, au sein du regroupement familial, tu n'as pas le mon corps de bosso. Mobile sana bana baza yangati ndenyo ya yimo ko bana bana ndeni so ati bana tika ye
C'est un ban na tika eh. Tu ma demande. Écoute là moi déjà. Mbele kutu ba parana nga vanto bana na kotse kala na muyi. Bondi mandeli, bondi matin. Bah si vas-y non bah ça sur les basana bah sur l'homme qui te rate. C'est un verset biblique on a l'homme qui te rate. OK. Ça dit que tu la bande hein. C'est toi muke appétit. Parce que basa bana ngate mama no chamba na skote ya tabini mongo. Mais pourquoi pas manger ati? Voilà ndamila wana. Bon bah ça j'ai une fille déjà. Bana bani ke ba manger ba kami bale. Baba ne ba mulayo na zari minga za mwa mukena kana ka 17 ans pam. Oh. Bazo ngambia nga mama bangoti. Yes so hein. Donc ngoko ba ngwe ko do sala mama kambaya. Biso ati na 23 ans. Ottawa papa. Canada na problème. Ottawa na Canada, le za Canada. OK. Canada 23 ans ba wana ba. OK. Pourquoi pas ça bon indépendant bon c'est bien bon ya bon mito ça comme ça on va sticker le mobile bon ya no qui font pas so papa lazima Canada. Grave nga kuba bakola lokwa kotakoli awa donc mwana mutasa biso subala bakola bo mutu bakola fungoli fungwa mimi ya misu amini keli nzoto amini keli nzoto mo ebolamba biso ezarate ke o bolambi na midio ndenga bato so boya bolate ça na ba fungola balie ba pasa bazambi papa ne calme on pasa bajimo bakoli bana 11 ans. OK. On va tika na ba mo ba lelate. Bon ba mesa na kotakoli. Mwana te. Joe. On ça va si bakoli. Kitika mwana ya so. Doza lubumbati. Asa zongi jo tambola nde ana tembe. Non, je vais dans ça va. Ngas ko kinga linga umiti. La maman de mon fils, maman de Jersey Kabea, ça va? Je suis déjà de beaucoup. Maman de mon fils, ça va? Je suis en train de boire et tout, c'est long. Voilà. Je vais faire un peu fiancé, hein. Ça, je dois dire fiancé. À cause de mon bal qui tourne au thé, on a reçu souvent de rapport. Je ne sais pas si c'est ça la kabala, il faut passer belé, papa et au père. Ma fille, ma fille dit. Ada très sain, gentil. Comment bon mari déjà? Je pas passer à Marcelo Balinoki. Na masumu. Donc Jo yo pe ko kwera na masumu te po ya mbakabasi ebele oza na réseaux sociaux donc bala. Tu vois ça? Ba ebele na Congo ke. Ata na Congo ta lubumba chata na mbujimai me azaka na molonga na kimbe. Maman ça ka maman bébé na wana maman bébé voilà. Bébé moko boga boy. Te wana mwana na bisoti. Voilà Joe. Wana neve nae. Ah ok non. C'est mon neveu. Et ma petite sœur là. Bonsoir maman, bonheur, ça va bien? OK. Ah quand tu as un c'est bien me ressemble. Oui. Dès qu'il y a une maman bon makasi, na maman dit maman bon makasi, on est ouais. OK. Ne pas question exacte. Papa là a souci hein. Papa là ali asika boy. Bonde to kondi boy. Bonde to kondi bo mande ya kondi manga te la kondi. Tu peux kondi. De to kondi. Papa là ça quand non le baté on est calme. Wana ça papa là au réseaux sociaux.
Selon le cause à la vie réelle. Là, cause à la vie, il y a deux questions, il ne faut pas mélanger. Ah, ok. Oui, il y a deux choses. Mais chose qui est bien est que le style amical où on a la ligne. Il y a propre. Donc quand tu es devant les gens, patron. Papa Alain, quand vous arrivez devant les gens, ministre. Oui, si vous allez devant les gens, mobala ko lobara lobara te mobala lobara bene belete oza raison même ba lobara bene benga na ko lobeza ya biso basi bana ba omona mama ozu mobali mo lobara bene bondeni ezaka malamu te o ya azandenge mobali fazala mais il n'est pas dit que dans la vraie vie il est comme ça. OK. Dans la vraie vie à Toubaka il parle beaucoup. OK. Asili kaka même Moi je n'ai pas vu dans mon vidéo na bien mon aseka après la kati mabina il ne peut pas parler papa là pas topina les gens bini singa biko papa bango bazaki na bango na monde à ténèbres bazaki na monde à ténèbres papa là ne grandi à Kala munga il a mukolo boy na age na yenga na ekolise ko bina kana un mois na ekolise ko la vraie baton asa na cessé la azali mutu azana charisme donc c'est juste ça le résumé c'est ça ben il fait ça avec sa femme famille papa vous ne bate baton le baki papa le barana été est-ce que vous voulez abana ko loba le ko la soki devant les gens quand tu dis ça quand on dit comment tant au moins na maboki bataboki to mona ba sonde bazali moi de ba moi mutu aninga na za moi clair azab mais ça kana charisme les mots boy moni. Mais on ne peut pas se ressembler. On ne peut pas se ressembler. C'est ça, il y a été différent. Dans ma tababoke. Ana, charisme. Charisme. Ana charisme nae. Charisme na nga pas mi bana mwana. Alobaka devant ba inconnu. Afungwa marane facilement. Ce qui est bien chez un homme. Soyez la mobile, on a pas exemple, on a mobile pas la bino. La toute première fois, abandi ko loba devant maman la bino papa est-ce que bon c'est là non? Et ben non deni. Donc religieux ça soudé. C'est ça. Et ça là. Et ça na Dubaï non? Vous en courez hein? Vous en courez. Famille. Flash mon quoi, j'ai pas ça pour que na maboka. C'est non papa là ya tiko ça bon papa là aina ozumukanda bazumukanda ba couple na couple baza ndenge bayokana nde basolaka donc ce que nous faisons sur les réseaux sociaux ce n'est pas notre vraie vie ce que nous vous communiquons vraie vie toza makambo biso tosololaka toza ndenge toyokana est-ce que bino boyebi ke tosaka déjà prédote ya inane boyebaki te babilambo bokontelenga nombre ya bilambo wana ya bilambo eleka ça fait soki inane tu as bouger mokili hein. Hey, on a fait it, on a fait maman la bilobela la bilobela nini mutabali ibiti batu wana TikTok on se peut pas ndoki et on a pas mal de là-bas il y a un bonus même bonus osali ba 15 osali ba 150 000 cas on mokili mo métal yao mambo on a mariage maman hey on a la religion de Dubaï 2 étoiles écoutane toena lo Dubaï religion eza suka kutu kutimena nto ningi c'est bon religion Dis-moi ça, maman, avant religion, il y aura de mon cœur. Avant religion, il y aura un petit circuit. T'es de mon cœur. Oui, chaud. Mais nous allons préparer les gars de la fête à religion. Bien, on déjà eu alors. Avant religieux, il y aura juste un petit surprise. Avant religieux, c'est presque un mot qui après Jo kama motema ni ko sa kisongi so mata robe ya pesa ni robe ya pesa ni kwa sana lata eh mama sili karaté la star mec Wex abinanga c'est mec national na sepela kana po sili karaté non na sili kakame na pardonna kana sili kana pe makasi na sili makasi mais je fais la part de choses. Et puis aussi ça détruit le cœur. Donc comme on a des conséquences nango,
Nazata na siliki, je pardonne. Ah, ok. Et puis ça passe. On a vu que nazaka rancunière, alors on a silika te pour so rancune koti mabe to la pour la mukito okufi. La mukapo okufi donc ko kufana likamuté. Non, tu as papa là on l'a donné à la sur la ligne. La star a levé à Ebinga à Montréal. Mais ton vrai nom c'est quoi? Papa là Azana est calme, Azana nanda. Le vrai nom c'est comment? On ne pas l'aider à ça à théâtre bon bah bisous. C'est la bien des gars et bah c'est pour au Cameroun. Of course, ça fait ça. Ezali, waneza musala. Moi musala na yetu. Waneza musala. Wanezali. Tu dois aller au Canada maman ouais si na ouais. Est-ce que pour Annie c'est son métier? Pourquoi aussi là? Pourquoi aussi là c'est son métier? Pourquoi il faut être ici là? Ah bon, attends au Canada. Et aussi là t'es. Ngapi na commencé à théâtre, vous bien monter. Pourquoi on va comme ça? On te pas dire maman et j'ai mal au comme ça le bien. Eh, posa lokola. Ovinga mona senki moko, j'ai mal au comme ça pour la théâtre, Dani mo ba fane ngulu pa boy. J'aime Mama ni makoka na kata live abeza anima kwa kala my sister lo mama ni fingi ngai mama ni so ala mboka malilo fingi ngande kono mwasi makasi boy na réseaux sociaux mama ni elle est là afinga ngala ba live ebele mais tozaka famille singa famille benda mara me passe kwa kate mutu mwaza akomona ezali la star Marquax alobi eza anima kwa kala eza yango problème te eleka ebamba mutu na elongi te c'est pas grave c'est déjà passé abe oza star accepté elle a dit accepté moi c'est star za star nasali nini pourquoi bato bafinga nga boye mosala nga mpasi na bina sali nini ebozolaka basenji wana Non, je prends ça bien. Je prends ça bien. Bon, au fait, j'étais préparée aussi. Hein. J'étais préparée avant. Eh, bon, que tu commences à live, tu as vu comment tu le balles, tu manges le bon lélo. Tu manges le bisara, mon bébé. C'est le week-end, et au fait, j'étais préparée avant Tobalana. On en parlait aussi avec lui. On se disait, quand Tobalana va le bébé, mais pas à ce point. Je m'attendais à ça, mais à niveau haut. Niveau haut, c'est qui bombe. Bombe. Mais là, il va ezaka bino moko te bastar nyonso to maboka balala ka esala olanda ngo te bango tout tete ya sali mariage de rêve mama ouais c'est mariage de rêve tu donnes des mo ba olobela dédicace là j'étais ma sœur dédicace est-ce que bokondi mano bonsoir basumboner maman ni aussi bakangi Bilonda omoni obali star bolimbisa ye noko bana pa zawa na ye bonsoir Bilonda omoni oyebi obali star moi makambo na bino aveya nga na yo kaka ngo avant camarade ya papa ale moko azala tozaka ne ba mine ebi ki olanda nga peut-être abetela yango lisolo bi makwaki sobi te mutu na ngai bato na yo abine kutu bato no ya nini ya maboki biki master na biso bando bingi kutiza kombo na ye moko bozela alino te mais kombo wana te mabana te merci dédicace de mama bango mutu bando benga ye bongo na bosani kombo yango na lobaka ngo pe boy ngabi ya solo papa le OK no beta moi nini babenga oni moi no beta nanu mwa mbelango toka na beti be mama na ngai omoni makwakala sali nyonso longola bale pa belvi ne biso nazoka ba taiki moko ngapi me baza bastard soki biso moko tolobeli bango te biso mo ba congolais yo kasi ba ivoirien na ba camerounais ba Nigeria te ne ba tuma ba lobela bon ba congolais ba mitema mabe aya baza mitema mabe te papa ali aza star Bilonda pe azali susu star bilonda nga na ebi na Canada wa ayebi eloko ninga nazoba ta ona zangi na vie na Jean-Marie Misinga to bando zala na ba pa ba moto ebi moto ti
Voilà, ngano tokutane pa ba moto mbale belé. Avant que soki ndoko s'installer na Ottawa. Na yebi. Ngabi avant batu ba lobelango c'est mec national. Ah oya na eka. Tout ça bon. Toyeba ke batu ba loba mingi batu ba loba. Voilà. On a préparé live Nabiso et c'est la jour de l'anniversaire si on est ensemble bien sûr. Vous voyez ça vient de Toyeba naka. Et puis tokotanga pe bakombo ya bato. OK. Moi si ba live Mathieu kiti bon mutu mota ye wana lobi na kota na libala na ye na BBC na sala via kuzuke. C'est ça. Na sala pe via kuzuke na mo metu e bani to mbi bato amoni na sala na mutu na viva bon na mutu aboni délai. Alors que je suis malangate, j'aime de tout mon cœur quand j'aime quelqu'un na linga mutu de tout mon cœur. Na mitsopo na ba estomac kenda. OK. Nazara beaucoup. Donc, sauf qu'on avait caché pour préparer le qu'on a biso bien, calmement. On a fait ça. Et il était calme et puis Dieu merci. Ça marchait aussi, sauf que une semaine avant de ma quad s'habiller ça qui met. Pour souhaiter que Bimakamba la mango boum. Ah voilà. Mais tant qu'on peut Bimaki maman Kambuya comment s'appelle Kalinga Bénédicte et Zipa qui ont baramo. Zipa qui a même mimi on dit moi ma casse trop et à moi si. Hey. Mais moi je vais start. Attends comédien mon côté Nandra ma bête. Jamais comédien mon côté tout le monde. Comédien mon côté ça moi. Non mais faut qu'on dise mal comme ça mis bien toi ba ma bête. Non ça mal à l'aise. Déjà toi après ça qu'on m'a des manches de rêve. Hey ya. Moi, les gens là qui écrivent, là, on comprend d'abord, mais toute femme a un rêve. Voilà. Moi, c'est ça, c'est normal. Et puis, de toute façon, moi, des fois, même avec papa, des fois qu'on discute, c'est aux mobile, au cas de au cas qui c'est $10, vous les hommes, là, c'est comme ça. Je lui disais, même à Toba, la tête sera très compliqué. Vous le savez. Sans autres, maintenant, mobile, non, on a soirée à Pamba, à Tesa Limbala, bon mal non ça le cas de su community vest admin normal yo elongino ba couche bonyo ko chaba maquillage perruque les kezongi vraiment là te la pata bilamba to binisa na placard biso basi bilamba ozo ke les gars fête ba benchno nani anniversaire ko moto donc c'est comme ça c'est-à-dire ngai ata balobi ko na kana ki bina luka bala oui wana ma ya baza raison pour la linga libala makasi la linga pena libala puis na linga ki ngopenza. Vraiment. Donc, on y a pas qui paye qui ngam na bimisa qui ndela. Non, il y a aussi comment ça s'appelle yo bimisa qui mena ndenga mabe. Mais muto alobela kinga alo abimisa qui ezala qui comment ça s'appelle il vient de passer ici non, il qui na la zimi kolo bakabeli na la vie. Nani wa? Moi moi sur le bina pesa kambongo. Ursile. Ah, Péchanga. Non, pas elle. Aussi Botoala. Non. Ah, Botoala, oui. Botelwa, oui. La passe la fait d'ici. La nièce Nangai, Ozaki, témoin à Bissonès Nanga Allemagne. A-t-il un lien? Écoute, à moi qui passe que. Bon, tu comme quand elle comme quand histoire, elle a voté au salon du meilleur. Comme quand Oh, il s'y pêche. Mais oui. Bah bien, il s'y pêche. Papa Alain. Problème, mais ça, tu me joues tout ça la live, n'a papa Alain. Papa là, le papa là, vous connaissez pas mon mari, hein? Ah ouais? Vous le connaissez sur les réseaux, papa Alain, papa. Et puis, une chose que vous oubliez. Papa Alain Boye bien na théâtre à la musala azonginda kule avandi Boye bien na TikTok te boye ba ki na Facebook ne ka normal c'est ka photo na biloko boye na boye puis vous dites des choses que je vais vous expliquer une chose. Papa Alain a sali plus de 8 ans na vie na ye na ye ba te vie na ye boso na sala ki wana. Est-ce que vous même ça na ngoza TikTok depuis 8 ans? Jamais. Alors, sikoyo entre 8 ans, on a besoin de papa là vivant la vie. Ça m'a calme. En vivant plus de 6 ans en maladie. La maman a la défunte. Si vous ça, mon oiseau belle, ça monte. Quand on a TikTok, le bas, c'est ça la salade. Ça va la tête. Si vous avez un combat, on a TikTok, on a calamé.
boye banga te pona bana na papa lente boye banga nde sikuma bato bayebi nga ya proche na bayebi kina zalana ka popcorn nga buja mingi makwax est-ce que na kosi okosi te ya nga babanda ba camarade ya makwaka la nga bitu ba camarade tazaki ngai bato bayebi nga bien tomela na ye tolia na ye mais peut-être que bando tchana penya bakate mais na ye bien très bien même et encore Montréal ya ye ba inga te menga na ye ba ki mais je vais vous dire vrai même dans ma propre famille so ça que ça baloba nga il faut que maman zala j'ai beaucoup elle a ça nga bon parce que ma joie cache beaucoup de choses aussi ma joie oh yo Moïse azo benga ana ndokite nani alino njo Moïse jo benga Moïse komela Moïse komela d'accord donc c'est un peu ça quoi en tout cas c'est gentil hein ce que ça dit pas asala histoire na ye aviva vie na yo aviva ngape na viva vie on aviva parallèlement biso tout vivra makambo na biso mutu na mutu de son côté toye pe tokutani ya ndenge nenga pe ya marque nanga toye pe tokutani epesi pe mais à 80% je peux dire il répond na ba atamo yazala oui la critère na yo voilà mais est-ce que ezalaki a bloqué ezalaki na dilemme hein ezalaki mobali ya maboki comment est-ce que je vais commencer à dire à ma famille on a comme un niveau wana nde na bi seigneur mais cet homme bazo azana makambo ebele ya bien mais ça blague ozongisi esengo penya na elongi hein yeah ozongisi epenza oui singe esengo ya solo hein mais pas zongi singe esengo na nga na ejoka mutu aloyenge bosoko koti club bobando bino bando seka loyenge kobina ça cache beaucoup de choses moi tout ce moment là bazara mona mutu azobina ça cache beaucoup de choses hein, derrière tout ça là tu as raison ça cache beaucoup de choses oh. Moi j'ai fait na sali na koloba 10 ans moko na Canada ok na zako bima susuté c'est vrai au lit moi qui penza ok on ne peut pas aller na Ottawa 10 ans na bima lisusu te na kota na kati ya ndako vraiment na vandi boy donc otala ba plafond lobi hey boyebi c'est que c'est la honte nayebi c'est que c'est la honte nayebi c'est que c'est la honte nayebi c'est que c'est humiliation nayebi biloko wana nyonso surtout et je sais comme nayebi souffrance nango mais grâce à Nzambe na commencé quand même na oseka boye lelo et je me dis expérience tanga ça va aider aussi d'autres femmes ça va aider aussi d'autres femmes mais Nzambe azwa lokumu on a bi papa aller à souffrir na ndenge na ye ngape na souffrir na ndenge na nga ebanzela na biso ekutani vraiment papa le na nga bandeko na matana life nga na samba nga na bi baluba to babala biso baluba babala biso atana jamais de et puis là on a so to baloba bon so nte ba finga de papa Alain quand les gens disent qu'il n'a pas simbo maman boyebi basi ya mbongo na mokili ba ezali mulu ba okabelo kadi mais pesa ya mbongo baza na mokili baza ba célibataire vous pensez que ba croisa mibalité mais c'est ça vraiment basi pena mbongo baza ko kandi mbongo mais bokanzi bakutala baza ba copain te non oka eza ko finga pe papa en même temps quand on dit que na bala ki papa na pesi mbongo bala nga eza ka yo boko te comédien soka bali yo tala raté na tala ko comédien tout soka babali ke na eza ka yo mo te ya mwasi eza ka yo mutabanda karozela mutabanda makambo yo ya tout c'était Karo mutabanda makambo nani kasi de Londres Yusufu na lobi to tanga bakomba batute ko esala kitamo mama limbisa allez na to baka général ba comédien tout cas so ba bali ba mama lokuna ba tena rekurus toni ba bali so ka ba baza bien ba vanu ba célibataire baza bien ce qui connaît la question hein na poser une question si papa ala ngo banda ko bota bana bakoli bakoti pe mibale bakoti pe université ba osilisa pe tolo basikoyo defense mtazali kofuta ngo sikoyo kwa defense akufina na remplacer pona bando kamwe moko raisonnable parce que pour muto kanga neti $2000 ya obala mwasi mwa mobali jo kutu ndenga zawa na kutu jo ndengo zawa na neve na jo ba peso kanga 2 ans kanga $2000 kanga $2000 te poke bala jo la seconde
Kwani bokitsa bato boza mala en plus bato bazomona na mobali kitoko boye mibala kitoko bazaka basumbune sumbune ndeni ndio tuna kara koyebi somba sumbune jo moka yebi nga seki soka exemple internet c'est quoi sumbune za wendi ko seki sumbune généralisation nyonso tout muto alingi ba jeu muto donc playboy tout au fait par rapport je ne sais pas quoi dire mais bref c'est un homme bien. Il y a pas de maman, je vais vous dire une chose, hein. Voilà, la parents ça va tout. Votre parents ça va tout. Beaucoup de gens sont prendre PC, ma casse nous aller la sélo. Tout sont prendre le et ça kaka na habité ça toujours na vocabulaire ba ndio lo thérapie maman casse. Sauf que batubaye banazaka deux personnes. Ouais, c'est ça. Donc place ngana ngande wa bien ngai tu la penza. Est-ce que ngama na parler tout. Moi ngai avana kutala papa ale. Tema na utapela makambo. Na baki mbalo na osenga nzambe mobali. Moi je atambola changer ba voiture so une semaine 2 semaines ya change. Moi so bomono. Na vanda na prier nzambe. Na ebise papa. Na lingo pesa na mobali moko za boye. Na sute. Mais je trouve ça à live de boyeba. Nande to kutana ki boyeba. Nzambe pese kwa na so na do bika to ebi ete mais ko tala kanga na tala nka physique mais parce que depuis que bika ete mais ngana tala libanda vraiment c'est un homme, c'est vraiment un homme. Dieu me fait mal. Bon ngam na banda okende, ngala banda okende kin pour la première fois na année 2000. Je pense 1999. Ouais, la kin la première fois. Si banda 1999 on a ti l'autre comme 2025. Na ndimi mutu mo ke to bala na ye. Na sala ma liste. Vous pensez que na sala na liste? Au sala oui. Sala penza. Côté na ovanda parce que mibali bazangi epe côté avanda est-ce que basi bazé belé mibali bazé belé, c'est ça. Omoni ba pana ne ba ndinga balio wana. Because ba titu ba ofina internet bazaka ba ofina. Ba musu ba che pale pe musu bazé belé. Voilà. Yango na so ba yango na lobi pona ngana monaka eza bato ba yebi pengai. Eza bato ba yebi bien. Parce que je vois mal moi mataka mbamo na live wa yebi ta bandi mama ko yo abandi ko fingo na méchanceté. Au moins, on se matia fingo zoba. Au moins, mouvement matia. Au sentir une insulte à moi si, une insulte au sentir haine. Mais mon toye bité. C'est ça. Pourquoi on a France? Ça on est là. Quand on va loba ke? On se m'appelle. Pas arrêter d'appeler un instant. Même son papa allait à Zoboya nae. Bon ya mam na invite ba so te wana za ya solo. Ba mingi ba yaka ba makango abato chela mutana miso komela kila ba message a répondre à côté. Non ayebi peke ngam na bimi saka ngo. Oh ngana yo kango banda kala ngabi. Minga na yebi la dama question. Na yebi etala boy ba bi oui. Oyebi OK ngabi be. Soko bala na papa ali. Oui na ya loba. Wana baboy. Omoni papa la zape mobali ya. Mobali mabete. Mobali physiquement, je parle physiquement ça na yebi bien. Même bateau ba ofi na o muta maboke soit che bonte banga bandima ani mbali mabete. Mais je vais seulement dire ceci. Azam mobali, quand je dis ça mobali, vous comprenez, un adulte, tu peux pas déterminer qui vous comprendre, vous décortiquer comme on l'a. Oui. Azam mobali. À cause de la part de ça ma solo na mo boy ba solo la kana bango, je comprends et ya kana ngo. Les alors la solo la rati. Bon na suka bimisi mutu mo be inconnu qu'on avait jamais imaginé. Parce que quand les gens disent que aussi le péchanga, batanga bakombo Zidane, batanga bakombo ya Noela Madinga, batanga bakombo Sila Bisalo, ngai na kota na monde de théâtre depuis 1999 na kendaki pour la toute première fois. Na tika ba papa là. Tito Zwa Zidane témoin, un jour vous saurez pourquoi. Wow. Na tika na yeba été. Yeba yeba kangati. Oh. Naïba papa Alain à travers moto. Na on peut s'indister parce que vous voyez ma police a été au côté ça la live. Na c'est qu'elle c'est que mais et ça à partir à mon don moto on des fois ça témoin na ngama ça la quitter
yango toya kotia nièce na ngai Allemagne motu ya Ottawa nde témoin vivant na biso qui na papa là après décès ya mwasi na ye avant na tikala oyebana te ah ouais c'est péché parce que ça y a moto akati banda kala wana aliki na nga donc Gloria okoma bi zalaka kama ile batu wana baza ingra te Gloria ya yo nani kazaki ya kombo batu Gloria mtakomi commenter na répondre kama lilo ndalikam nini koma bana elikam nini Gloria papa responsable mo yebi ko parler na ingra nai kana zaki ingra za trop jeune nai kipa za Gloria azokoma kwa wana azalaki mutu ambashi azadesi bakomona ke muzotanga kombo batu et ça va et c'est pas beaucoup. Ok. Bolingi subasala na live wana bima nani. Donc c'est pas mal. Ouais, mais combien besoin enregistrer? Non, na boy ba komba batuko. Gloria on a fait le combat monter parce que yeza likambu na ye moko ko likambu ye moko mutakomi likambu na na répondre komoni et ete ya super. En fait, je voulais dire ceci, moi je comprends pas ba finganga ezali batu ba papa elle très bien, batu ba binga pe très bien. Point barre, c'est ce que j'ai compris. Parce que azabi mobile ya ko zapeta mutu est-ce que yana bino teke mutu mo acha odi to ibosola na mutu bien omoni ka bu akabali mutu mutu c'est là no bino te et puis ça rakane baela ba matière et beti ba photo et puis quand les gens disent que abali mobile souvent batu mingi bazana o babenga ba fan babenga ba mbala te être na ba mise ba o za fan na yo je vais vous dire papa ale obo mona wana papa ale et ça coûte toujours na obengi bon pour la bino papa na bino papa Alain bina zawa on comprend banda na yeba e si lelo nzambalo la zoyoka moi mobala na za téléphone ta tombola sanga chérie pesa kabe sombe jamais jamais et jamais nga koma pe na vandi bona kata congélateur nanga biloko oli akimi pesa nanga glacière papa Alain ya na ya mwasi mutolambila kanga ba nièce nanga ba neveu nanga basa ba grand frère ba yebi makamna oloba famille nanga ba yebi mobala liboso atongela nga bilamba na vie ya maputa esa papa ale na vie nanga tuna tindela nga taille na yo tindanga modèle esa papa ale il a beaucoup de choses qu'il a fait ou esa ke na mona valeur à mobali malgré ça na yete mona muta maboke donc na ebite quoi dire nga sali vie na mobimba awa na poto na bala awa na kabwana awa na bota awa na viva vraiment awa je connais les hommes quand mutu mtu ana souci na yo na mukie azwaka aukanisha kana $10 voilà généré il est généré en fait nga na koma na voyager bon na pas chose zwa moi 50 au futa go pass oui na mukie mutu azozwa na mukie azopa en fait je le vois grand. Je vois que so mutu na mukie na zo zo ka souci et puis nga na mukolo na mona mukete na bota na tja papa lève mal l'épreuve donc na piège mbala pona yeba à qui j'ai affaire. Oui avant na lobane oui avant na ndipapa pesa ile lettre pa na biso na piège na bandele so quand je dis que piège bamba buzo bateke ya basité na makambo ya vie parce que ndenge boka sa ndenge pesa okanisa ndenge bokanisa emibali wana boy poto yebi ngapa na sina zo frappe na sina zo pe frappe na vie na yebi comment malettre G les kuna ya pardon malettre G comment on ça kilo ba gigolo ba exista bazalaka omona wake mobali vimadon abi lo kwa mwana liboso mobali sikonga na za zo bate ba signaler live botika mutalo ba ko bandeko live est-ce que vous avez dit ma ba bien ma bien zo lo ba tapoter te bon vraiment quand non sur toi Nicolo moi to tapoter live s'il vous plaît tapoter live pour Eva da calme pour ba ngo dans to bandele puis commenter good live c'est bon on va signaler to bande pour biso non t'inquiète pas nanga isa makambo bien j'ai arrêté ba mambo bien ba komba batuté
comme de ma maman bana. Boya lobisanga makambo na obomba na sabino surprise boya lobisanga ngo awate. Ya ye ko se lo te biso ba biso gito sana. Pala na papa biso. Papa de boya ko kotanga kombo ya moko tozakania na more oyebi pe bien ser na openya ya kati. Ayoka likambo yango ayoka ta nga na bimisa likambo abi na nga bengi nga butu soki ba 23e makwakala ngabi wi ya olali ngabi abi yozo luka makambe pa bilonda ngabi na salini abi keba ngabi ya to bado kutana ya yebi nga te menga na yebi peut-être ayebi nga na kombo mso amonanga ngabi ya abali star azobala star bala na star Patricia ngwe alobi longwa kuna abali mobali Patricia pe kende luka mbali obala yo pe kende ko luka Patricia abali mobali Patricia nga sina bali na ngai déjà epe luka epo bala mutu na mutambala oya ye mabe nga ata ba fini na bango ngai moi je vous dis j'accepte Yani asali contrat sikoyo kimia merci alobi 3 mois avant libala oui aussi tant yo bois kelo ko ana makambo belelite ya ko zipango et puis batindela kinga na moto Allemagne moto nesta mona Allemagne akamo ki pa azo ya libala na ngama abi ne tata c'est de toi qu'on parle ou quelqu'un d'autre ya bali mobali ya yo pe luka ya yo ata li peka ki peka bala yeti Irène, ce qui la reine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour le respect, mais notre maman à côté. Irène, tu es qui d'abord pour commencer? Puis quel nom? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Azo répondre Kimia mtazo papa kuna zo ba bobo na kalate. Kimia fait la maman na France, ouais kana ba live. Problème de base la carte divorce même la masanga. Là, il faut accepter tout accepter. Za maman na France, kuna tapa ba on ka boza maman na France, ouais kana ba live ba to lingana. Nana ba preuve tangible ya badako komela ngate to bala na ke décevoir nga. Maman ya France amataka boya pesa matière soki pa nani. Irène. Donc Irène la reine là, je parle pas du mal des gens naturellement, je suis très bien éduquée. Ok. Donc je vais répéter ce que je viens de dire. Je vais dire quand on dit que la bali papa Alain, bazo respecté parce que si ba na ba kola basi ça université combien ça a mobile donc to ba défaite na ofuta ba na minerval donc défaite na na remplacer est-ce que l'on m'a ça na kati ça m'a pas quitter ba longola et puis longolé voilà moi je ba maman pour ton respect au moins noyer ozo ba maman pour ton respect je le bloquer longola longwa kuna non on n'est pas ta buzo ba c'est ça Rolanda ba page ko yo page. Comment est Irène, ceux qui la reine et ceux qui n'a pas. Le roi de Kimia. Pourtant, Kimia, c'est pas. Irène, on comprend que Irène, soit la Kimia. Irène qui a répondu à Kimia très bien. Ok, j'ai mal compris. Ok, je t'excuse, Irène. Ma quand ça va parce que moi, j'essaie de défendre la défendu, tu as répondu. Ah, ok, c'est la montre moi, le papa, moi, je disais. Papa Alain au Kobe Bisaye. Ah, c'est la au bloqué, il faut que tu aies une réponse. On a mieux, tu peux bloquer, tu peux bloquer sur nos visibilités. Parce que mieux, tu as un commenté. On a préféré que tu aies une réponse avant de faire une mute. Il faut que tu aies là, expliquer de te laisser dans Kindoki. Tu as mute. La tiki. A commenté, tu es en mute. La tiki, oui. Ah, bah, ça va, on a des comptes, des abonnés. On a un compte classique. On a bien à jouer. Il y a un compte le Google. Des abonnés, quand c'est bon, on va des abonnés, bon, c'est bien de ma commune. Moi, c'est abonné, mon papa à commune. David, tu vas souffrir. Voilà, avant, il y a un compte normal, la seule compte à l'occupant. Moi, Bikeko. Sikoyo kwa tosali kimia makwax oya na religieux ya akona solo you know boya yo koyoka mobondo na buto yo tika
Batu basala confesse baby sala comme na bango. Oyo kaka makota na ndoki aki kosola esu na bilonda ngabi o minga na yebi eti ela te ke otoni okutani kote mo meto bando okutana avant kende otawa na yebi ye kwa zaki moto soki to bimi boye na vie to zalaka na bango ya yebaki nga te poto zaki pe trop serré te ne omoni eloko na yebi so ndenge bazoko enregistrer ma page ese kataki Je m'excuse, hein. Irène la reine, je suis désolée, je m'excuse. Baomona ngo bien parce que bamoni ke bilonda koti makwaka pe ya koti. Bola, balobi ani makwaka la mutu te. Bola ba. Ya mo ngwa lobi na ngo. Bitene kimia o muto finga batwa. Azongi alobi nango lipasa pando. Kimia la bozo mute, yo mute na Irène te. Kimia o de muto adoro finga. Ngana ngana bilonda ana more na Canada. So na keba bilonda okasi to welia fufute. Zela no encore vendredi prochain na ok no tawa. Na eba na ni bakwakala. Eba na ni bakwakala. Longwa kuna zaka na mwa malamu. Si aba cho minya. Bongo nenga koti mi ya koti minya banda tongoti. Ya banga minya ndengo zo mona na minya te. Intervention. Abi ali bakwakala sumboner. Etali bino wana. Sorry. Sumboner wana ndinga na. Bon, tu me dis quoi la fan. Le top comme rire quoi. Na stress que tu as lo mabeti. Lokwa mto baka longwa kuno za farceur. Na ndenga bien et puis pe na ndenga mabe. Balobi yo koza sumboner. Na yebi show ya makasi numéro 00 kutu. Nani, elle passe à quelle là? Nani? Yosil Botoala na ngai. Botu. Moi ça na moni passe po na ngai. Oya Free du Sud. Balobi na futa ke mbongo. Ya izaka ka bongo. Izaka ka bongo. Soko bandi kolobela moto ka futi mbongo ali mbongo. O monite. Pamba. Etali bino ana bonga na banda ko baluka lelo. Zambi na ngai. Bifo kolia na ngana kanya ya mukie ya mulai mitali bino. Mitali bino ana. Oh maman abiso. Et bon à la salle. Moi je vous aime beaucoup. Angali ngana ngaka batu. Alingane batu. Ngana biso ke tolia na pa moto pe asona. Bio Caroline lingi bilo dote ozo zelande pasi nepo ongwe na lisusu bia okopesa. Pasi wana ko na ngote o. Tawana nyalo banga. Yoko. Depuis Lola. Yo muto singa la biki bazo boye karate o shema loba. Ngana amasha mumen. Ngana tozo nganzela moko. Aba le karate ya. Pona nini batu bako souhaiter batu bonheur te kaka baoze la kaka. Aba ko finga baninga nzo loba na bibo boche mute. Lobinga na ose. Anzela ngana ko ba ko le no kotele Google ko. Ko de ngaza faux compte au monde ndi ngaza faux compte. Ya. Faux compte mais na email wa salela. Eza faux compte pour na combo mais email eza na Gmail plutôt. Eza na Oui, ok. Ne vous inquiétez pas, na mukolo. C'est ça. Mama yenga sambwa bandeko. Boba kosi. Boba atanga moko na leo na mbela mulai moko loba. Na moni kibokolo news wa sia kati ndenga za na ndoki musu ye wana. Na kibokolo. Na moni awa. Namona ki lido nde. Namona ki bokolo pe za auto beta toka siko na moni. Aza na tena moni. Oui, namona ki bokolo. To a che comme ça tonton abiso zo ba abonné belé. Na ABC. Azo ba abonné belé. Bokolo wa mutanga tosolo. Puis yo fini kamni na ngai ko bande ko nazana semeki national. Abo mona nga vendredi kuna ke lia fufu. Hey.
Bon, papa, allez, on va benga. On soit là, on va là. Non, je pense pas. Hein. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.